Ouais, Mama Olga Kabelo, na saleli obe mission mi balé na kanisa. Soki na isus pona kosala mission parce que ba chinois balobi nanga makambo. Bato msuna vi batumbola bango te. Mobali nanga tumbolinga na tche makiage na bimi osana. Na kanisa yo moko bisika ozali ozo imaginer makambo ngo soki kozala nini. Mais oyo ngana koloba eza na imaginer te ezali penza balobi na ngai. Nakoki même kotiela yo ba audio. Mais likambo ezali awa eza te likambo po oyoka bato mosusu otanga mosusu boyebanaki to yebi bango ekoma ebota makambo. Nga nazoloba po te nabotisa makambo te, au contraire po na tozala na kimia. Pamba te réconciliation ya yo na Karine Mokonzi eleki na kimia ezokende na kimia. Saka ba konditi ba lekana défilé ba bela kate ba bela ka peli buma l'équipe pulu ebele azana poste kitoko baba ngake mapin a peinté et a peinté ko on dit poste de peinté mais makambo yo balobi nanga eza parmi makambo kaka yozo imaginer na mutu na yo tozo solola na bato yo ozaka na bango. Yango wana ebongi landanga na yebiso makambo ngo otala soki kokani na makambo oyo yozo kanisa. Na kozala mulai te, na kozala nanga mukuse. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Olga yokana nzembo Henrietta pona to kende potozolobela mama ya Henrietta Maréchal Eka Eviki Kuli yo na bandeko nyonso oyo koko imagine tolanda nzembo ya Henrietta. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mimutu. Glagati. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oyo lesamide yane. Ayolele nako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo Ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo Samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oyo lesamide yane ayolele nako ya Henrietta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mimutu. Glagati. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oyo lesamide yane. Ayolele nako ya Henrietta. Yo lele ayolele
Karine mokonzi mesi na yo e. Ayolele, Karine mokonzi ya yo merci mama. ayolele, Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. ayolele, Merci, merci. Voilà, c'est vraiment évolution. On a bino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesamide yane. Ayolele nako ya rieta. Yo lele ayolele. Karine mokonzi mesi na yo e. ayolele, Karine mokonzi ya yo merci mama. ayolele, Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. ayolele, Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. Bon, mama Olga, ba chinois babengi ngai. Misusu babengi nga pe ba insiste po kaka na yamba bango. Bien sûr, na yambaka na nga bato nyonso ezalaka nde ntango mosusu telefone ekangama naza libanda na telefone me nakanga. Ntango mosusu ezalaka liya kofungwama nazosala na nga mosala mosusu mpo nayali omsel. Ntango mpe lelaka nayokaka te mpo natia son te. Me nakokoyamba kamwa nombre misusu nde na rapele bango nga moko. Alors, mama Olga, batu o babengi nga babengi mpo na yo. Ndenge boreconcilie na Karine Mokonzi. Nakoloba masolo milai ndenge tosolola te. Ponga emission nasalaka ya mokuse. Mena mutu moko modèle tosololi eleki émission onga nasalaka 3 à 4 à 10 fois. Yango nakozwa kaka ba phrase moko atami bale na yebisa yo. Balobi boye. Papa Robo Olga Kabelo akenda asalela Karine Mokonzi émission apopola ye. Karine Mokonzi asalela ete. En tout cas, wana ngai nayebi te soko sala émission opopola ye. Natuni pe ba chinois te parce que bango bayokaki to bamona nayebi te. Nga naye kaka nayebisa yo. Ba chinois mosusu baye. Balobi nanga boy. Papa Robo Olga Kabelo azongi po banda kende na Kabelo ngo eyokanaka susu te etekamaka susu te. Même page ne ya Facebook ba j'aime ezalaka susu ya malonga te ba ker kutu bosana asali biloko ya kosala me ayebani te yango azongi. Basukaki wana te bazoloba makambo ebele me nakokotisa yango te nalobi no bien nazozwa kaka ba phrase moko. Misusu baye balobi Papa Robo ata yo moko Olga Kabelo soki lelo bazongani na Karine eloba nzembo ya wazekwa soko moni mutakendaki azongi ye babosanaki eloko. Alors ngai nazo préféré na yoka mingi ba chinois nalingi pe kokata bango te nalingi pe kodiskite na bango te. Pamba te bango bazolo bango na maseki te nga pe moye na tongisa bango eza te. Na tiki bango kaka baloba pona memela yo message. Madame, nanga no question moko. Tuna. Soki na pesi o 500 euros, oza capable ba kobeta oba ino mbata moko. Ebo se na beti mibalo opesanga combien? To soki wana te mosusu aye alobi Olga Kabelo ndenga zongi boy Papa Robo soki kombo na ye surnom oyo azwaki ya Yuda ezali po atekaka atrairaka Karine Mokonzi na Baron. Ndenge azongi wana azongi lokola
Olga Kabelo otoyebaki te mazongi lokola ya Yuda na poso ya Olga Kabelo. Place wana nde natunaki. Ponga nazotia titre mibale. Nazokoma Olga Kabelo na titre nazokoma pe ya Yuda. Nalobi tango mosusu nga papa robo mutu na influencé chinoise oyo. Ya liboso ezali Fachibe F Soso la muka sutuka nguluma bakosana batombola Fachi bakokuta libanda tina kati toujours be moi maibe muko tombolu be le grand esprit be Zubwa Bilumbu be Zwa Mambo be Mu Ulankwa Sebe le président le plus costaud du monde be Kasui Pompola Kelende be Sefuka Diachi Bukondu be Nalobi ndeko chinoise kolanda batite na ngai te soki nakomi Olga Kabelo, kote musu nakomi ya Yuda, kote musu nabengi ye Olga Kabelo, kote mususu nabengi ye ya Yuda, kolanda na yo ngai te. Alobi papa robo nazolanda yo te. Ngane nazoyebisa yo oyo aza Yuda. Kombo ya Yuda yo soko zwango na ndenga makambo na bino bosalaka na internet o biso tolandaka me ngai nazoloba ndenge nalandaka ki camarade ya Karine Mokonzi ya Naleki ya Karine Mokonzi ya Olga na Karine ndenge bazongani na Olga Kabelo Olga agopratike kaka ki ya Yuda. Fungola matoi pardon Olga Kabelo. Olikambo eza délicat. Meminga ezoki manga na mutute. Yaya. Oui maman. Tu nyonso na problème na love. Ata bato to mona na ba réseaux sociaux ba poster ba photo na ba mibali na bango, ba simani ba opesa na ba bisous, balati ndenge moko. Bana ba problème à love. So ba banda ko betelo ba masolo ba vivaka. Ondima ozala bango te. Mais yo so moi ka couple bi bango bien maman. Msu baloba na te ba ka photo na pona occasion mo boye kaka. Pourquoi ka bat mona bango baza ensemble mbali. Mais en vrai. Yaya. Batela bongo. Mo mbali na wana. Vraiment. Bana La bombi. Alobi nanga boye chinoise wala. Ndenge yo ozongani na la baronne ozongani oya kobimisa makambu oyo Karine azolinga bomba abandi ya liboso na bebe ya Henrietta alobi lokola yo ye Karine alingi abomba ba photo ba video ya bebe Henrietta tia kokola akoksa inane me ekobima mutako bimisango eza iyo. En tout cas, Olga Kabelo nayebi te. Nayebi pete pourquoi penza ozaga na sirno ya Yuda. Mais chinoise wana lokola za mwana mwasi lokola yo. Alors lokola pe ayebaki yo bien, amesano bien, selon ye, aza mutu aza okaka ndenge azali. Alobi nanga nandimela ye biloko tu o la barone azobomba makambo tu o ezobombama na la Chine monanaka te ekobima oyo ye pembeni. Nga lobi aza pembeni te ta mosusu bakutana na bo banda kala me loko moko ebimaka te ya lobi tozaka kawa. Soki yo okozala na Karine Mokonzi kaka ndenge bozongani boye tokomona foto ya Henrietta kala mingi te. Tokomona video ya Henrietta kala mingi te. Tokomona makambu oyo la barone azobomba ekobima, ekopanzana, ekoyebana pamba te yo ozawana. En tout cas, oyoyo yango nde mutu eningisaki nga na michopo na manzaka ekoli mbala moko na luki coupe ongle na kati manzaka
ya maboko na ya makolo. Yo, tosola nini? Y a pas match, y a pas photo. Boebit. Ce qui n'a pas tosola nini, c'est par rapport à ma causerie. Biso to ba grand causerie. Causerie avec sagesse, avec noblesse et puis avec compréhension. Ma causerie, o ba bengi kora mikora koza. Ma causerie ba grand sénateur o ba sejaka. Pour na décision mboka, kora mikora koza. To ba grand causerie. Merci bien. Tant on a zoloba, bo capta on va la marque Soumalobin. Pour idéologie tozo kabango soute. Ceux qui na lobby, bo zoraka. Olga Kabelo, mosusu asuki te aye lisusu mosusu alobi. Papa Robo kozongana ya Olga Kabelo na ye oya biso Karine Mokonzi la baronne ezala kaka. Bonjour, bonjour, mbote, mbote, bon dia, bon dia. Boa tardes, boa tardes. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Ciao, buenasera. Alobi ezala kaka babiloko wana, ba good morning, good morning. Babiloko wana ezala te ya milai, surtout video onga na tiaki bozo solo na litoi epesi ekanda. Ngalobi me makele la musique, makele la bato bako solo na litoi. Ya lobi image wana kaka azomona ngo neti kole serré. Neti sibo kangani evimbisaki motema. Ya lingi mbote. En plus mbote ya confinement. Distance ya 1,5 mètre. Ngalobi en bon. Olga nzoka bokana ke boye. Nzoka bosalela ke bakalikili boye. Bango balobi ya lobi eza kalikili te. Ezali réponse ya comportement na yo. Yango wana nga na tali na lobi. Nasi nasalaki émission moko. Nasali ya mibale. Na tika na ngai kaka. Na lobeloko te. Metangu natali Olga. Po Olga ngai. Na par nanga naza na makanisa mabe po na yo te. Naza pe na tembe ya maloba ya bachinois te. Me makanisa mabe po na nga. Namona yo nakanisela o mabe. En tout cas na yebite. Malamu, oui, nako kanisela yo malamu. Me makanisi pe eza nango na importance te ata nakaniseli yo malamu. Nga penza na yebi mingi te tina bokabwanaki na yebi pete tangu nini bozonganaki. Na yebi pete ke na yebi pe tina te na yebi pe relation ya lelo ndenge zate. Relation akala na yebaki mwandambu parce que nazako mona bino, parce que nazako landa mingi, parce que nakanisa yomoko pozo mona kaka moko ndanenga ezate. Nandimi pete oko kondanenga. Yango na lobi na yo moyena kansela o mabe ezate. Kaka malamu. Malamu o na ko kansela yo moko deja yango wana na lobi. Nandimi te okomona nga moto mabe. Wana eza malamu o na kanisi na par nanga. Naza pe si na mi trompete. Mais bon, Olga Kabelo na yeli yo message complet. Incomplet koto. Po penza balobaki mingi. Nakanisa ndenge na tie misobwe. Bako benga nga susu. To bako tinda audio. Bako loba. Ona yo. Misusu kutu ba autorize nga. Soki na kotia audio yango na tia.
me yo ozali Olga Kabelo namona ko différent par rapport à bato mosusu yango nakolinga te natia bodio ntango mosusu bato wana boyebani ebota oyo ekokobota likambo mosusu bien sûr baoyo balingi natia audio na bango baza manfu mpo bango baza uniquement mpo na la baronne ndenge bakabwana na yo basala fete nayebi te so bamela champagne me basala fete kozonga na yo bazosepela na bango nango te baza nango kutu posa te mais bon yo oza mokolo nzoto la baronne ya mokolo nzoto nga papa robo kozongana ya yo na la baronne naza na opinion mpe na kokoloba mpa na nga en tout cas nazomona danger te na ndenge nalobi nayebaka mpenza eloko ekabola bino te lokola nayebi eloko ekabola bino mpenza te surtout ata na bazoloba na nga me namona kaka neti yango te alors moye sikoyo nakanisa makambo mosusu vraiment pour le moment nalobi pour le moment eza te kobenga yo Olga Kabelo oui nabenga yango nakobenga yango tout le temps surnom Yaya Yuda ekosila nango ça dépend ou bien continuer mais ekozala nango par hasard alors Olga Kabelo galikamu nayaki nango yango oyo kaka ndenge nalobaki nakozala molai te nasukisi na ngai awa ciao sikoyo oevitanga mpo na mambo oyo bayebisa mpo na nga yaya aza no bia poso na bina vandisa on explique yo mambo baloba mpo na yo osevite yo moko. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.